parle aussi d'infidélité, il y a sens il y a bateau mungu, il y a des fois. Oui, on a tout fait la belle vue na banana eh. Quand on a moment sécurité bango sur ma bokia bango balele. Tout le Belle vue mo 43 ça moi 16 bien. Bon belle vue uta. Belle na fille. O ebite. Muchopi 43, Davina 43. Nani susu. Bango swazana wali bumunene na 43. Bandeko nanga nazwi temps ya otala video o na tiele bino nazwi temps na landi omoni yana bato ebele baza modi lelo na ba vie likola oloba babiloko yo bamona te bana ba preuve te likolo ya kosalir réputation ya bato na réseaux sociaux eza na bandeko ebele baza modi na bavi na bango mwasi oyo nakoloba ala na libabe en tout cas bolimbisanga mpona terme pourquoi parce que azalaka déjà na makambo ya musique azalaka na makambo ya musique amoni ke kuna batia eka te azwa visibilité te tango ala na mamba musique mamba bafali na bafere to banda omona ndenge banda oleka ayaka na système na ye ya bamanquement kofinga komanke koloba ba n'importe quoi aya omona ke fali atia eka te bakipa ete bato afere bakipa ete bato afali bakipa ete habite tikanaki ekomi bwaka mepa sila tikanaki ekokoma bakuk kuna baotiangaka effectivement tolala tolamuka tomona sila abenga bango po remercier bango na musalo basalelaka ye ya kofinga bato effectivement tomona ye moko mama ya babakuk abwaka bango tout na spectacle asalaka epo abengisa bango ntango natala video wana aosolola na bato na ye nalingi nayoka mo oyo eza ke en tout cas bosoutenir nga dans le calme bosoutenir nga na kimia boti kofingela nga bakolege na nga tozala bien na bango nasatandaki nayoka mo wana mais malheureusement ebimaki te alobaki yango te pourquoi parce que alaka d'accord nde bayaka ofinga baningane alaka d'accord nde bayaka kosalir réputation ya bakolege na ye po ye asepela ndeko nanga lelo matisi drapeau oyo olobela makambo ya ba 43 na réseaux sociaux otangi kombo ya Bellevie. Peut-être vous pensez que biso toyeba vie ya sila te. Mambo 43 so babimisela bino batandela bino o asila mosusu boya na bémission mpona koya kodéfendre bokanisa lokola toyebi te bokanisa lokola kote wana biso toyeba yango te bokanisa lokola randwa Ursule Peshanga na sila biso toyeba yango bien te toyebi yango très bien mais pona nini toyaka nango na réseaux sociaux te eza sentiment na bango. Moi je peux pas venir na réseaux sociaux na ya awa na banda koloba makambo etali ba sentiment ya intimité ya batu
na bandela bino bomoni Asila azaka 43 abimaka na intel asalaka boye abimaka boye nakosala yango te. De 1 eza sentiment na bango. De 2 namona ni video à part o toyoka ngona minoko ya bato, toyoka ngona minoko ya bacomédien. Namona ni video oyo elakisanga yeyo osala boye na oya nango na réseaux sociaux te, na oya teka mpona ya kosalir réputation ya mutu moko boye mpo nga nazaka mutu ya belle vie na osala yango te. Me bino tellement boa mitema mabe bozwa likambo ya belle vie bolata yango misisa, botikala komona video ya belle vie na réseaux sociaux te, bomona te. So toyebisi bino bobimisela biso ata audio oyo osa makambo na ye ata na audio e ozala te, e ozala te. Soki toyebisi bino ok tonzimi bobimisela biso audio bobimisela biso video bozala nango te po boa nango te. Mais tellement motema mabe eza en place, motema mabe ezwa esika, tellement boa bato boluka actualité, boa bato boluka kokitisa belle vie po botombola sila, nde nzambe osa le contraire, aokitisa sila aotombola belle vie. Na bandeli tellement bwana motema mabe projet na bino eza bokitisa sila, bokitisa belle vie, botombola sila, yango nzamba okitisa sila aotombola belle vie. Naloba yango bato nyonso bantura sila bala mitema mabe po mutu aleka na réseaux sociaux aya koloba makambo moko aobanga te, aoloba aza à l'aise, aotanga bakombo yo mona belle vie. Na tuna nano ndeko ya mwasi ozanga charisme kibo mwasi, yo mona belle vie, yo vanda na belle vie, yo yebi vie ya belle vie. Oye na réseaux sociaux ka oya na makambo ya musique omona esimba te, olobi te na luka na kote o na kokota na mamba ba comédien, olobi te so na koti kota belle vie na oyoka na te pokuna ba finga te te fona ke kote o na oyoka na ba finga kapo batianga ka yaya bana basi jeune fille na ebite so za na bana to za na bana te. Boende bobebisaka ba vie na bino. Muto oyo ozoya kosali réputation na ye, est-ce que oyebi secret na ye ya ba minuit? Est-ce que oyebi 0 heure na ye sike betelaka ye? Est-ce que oyebi 1 heure na ye soki betelaki mabolongo na se to betelaki likola mbeto? Est-ce que oyebi façon oyo ya luka nzambe? Tangu ya ota mabolongo na se aosambela pona bato baobebisa réputation na ye, est-ce que yebi retour o ezongela o? Il y a des fois bino moko bolinga ko benga ba ko inviter, oza ko inviter malédiction elanda yo, oza ko inviter balobi il faut éviter, mais parfois bino moko bo invitaka. Pourtant yo ye na réseaux sociaux osala ba campagne na mabe po na muninga. Tant yo ye na réseaux sociaux ozo détruire image ya muninga. Pourquoi? Parce que yo kumisa sila
po yo za fanatique asila po yo linga asila na tuna o nano est-ce que yo so yela sila oya pena na émission yo koloba babaku botala ba filme to soutenir mams na ba filme bino nyonso bo bato intérêt personnel nga na lubango osala pona intérêt na yo moko po oluka bato bayeba yo bato batia oka yana ba film mosusu na TikTok ko donc nandimi te ke mobala sérieux aoya pena bo approcher ye asala na ki sérieux je pense pas yana ba film sur na YouTube je pense pas que mobala repoussa na pena poussa ni pa na ye aya envers ye alobeli ye makambo sérieux basala ki sérieux moi je pense pas nandimi te tellement ba bourrique bazé belé bolimbisanga na terme bana basi ba yebi valeur na bango te ba vi na bino etikala kaka live na TikTok émission nyonso émission pour na ko détruire bosala ba émission ba conseil bosala ba contenu ya malamu pour na otombola sila lelo sila komo leka ye moko na réseaux sociaux po ya kobelela bo aimer vidéo ba cook s'il vous plaît botala ba film tolongwana na ba vanité lelo sila ye moko komo belela bino na place bino bosalele musala wana mais bino bo se dona trop na makambo o ezake soki bino boza bato bolingaka SB bino boza bato bolinga sila soki bino boza bato bolinga penza sila bokota na réseaux sociaux boya osalele promotion tota bino bokota na réseaux sociaux boya osala sila promotion mais tellement bolingaka soki oleki émission il faut tika zei soki oleki émission il faut batia yoka siko po batia yoka na émission il faut kombo belle vie ya titi ye wana te ya titi ye wana ayaki no abwaki ba jeto belle vie amoni pe batie puis ba betie 12 alobi te tika na kende siko na émission ayo kende na émission siko na tuna no ndeko ayambaki ya titi na émission siko émission mobimba otieka fota Bellevie Mupanzi pona bino pe aboteka kabela ebi bino pe abo ba famille bote boteka ka Bellevie franchement émission mobimba banda e bandeliti na suka ozwi fota Bellevie otie Mupanzi mais yo oyambi cher collègue mais ozwi photo à Bellevie otie Mupanzi pourquoi parce que yebi sona lobeli Bellevie baba cook ba kota baya otala po bango baluka mafinga ya Bellevie po baseka baya kotala ndengo wana ba filme na bino etali mati oza muto asila tango sali obengisi muto asila mususu na plateau na yo tia pe photo asila yo za mutu Bellevie te obengisi mutu na plateau na yo osala émission na mutu ozwi photo Bellevie osoki Mupanzi na ide nini otie photo Bellevie Mupanzi na ide nini po yo za mutu Bellevie te tout le monde est famille Libota tant que ebisaka bino tout le monde est famille Libota tolobaka yango na tina toloba otomonaka tout le monde est famille Libota. To mona yango to loba. On t'avoue, hein? On t'avoue. Bao basala canalise bandi bande bandeliti suka sans asa la promotion ata ya film moko ya sila. Mais ma kamna c'est ka Bellevie. Ben do bino so bolobeli Bellevie te bois zéro. Après boya na réseaux sociaux boya yebi c'est que Bellevie azana visibilité et nan si la zana visibilité koleka Bellevie si la zana visibilité koleka Bellevie tangu to mona bino ce qui si la na visibilité koleka Bellevie boya na réseaux sociaux bolobela ka makambo etali si la total peso bo sala ba vue mais tellement boyebi ke eza ba fan na bino
eza babakuk bayaka mingi soko lobelika mambo ya Belleville soko lobelika sila na sila baoya na bango te mais soko lobelika mambo ya Belleville bakoya mobondo eza soni bosala soni mwana mwasi moko aleki na ye abandi Belleville aza 43 Belleville aza lele Mutchopi Davina boye ntango Davina koyela yo après nde olobani Davina aza impoli po tomoni esika Davina finga sila te tomoni esika Davina manka sila respect te mais Davina ayaka osala droit de réponse asalaka droit de réponse obino bokomisa ye lelo impoli po aya korépondre aussi la lobaka ndeko nanga omona Belleville te oyebi Belleville te donc ato ye ofingi otombola no Belleville otombola Belleville pourtant yo ofinga Belleville otia Belleville toujours na actualité obomande sila sila komi kolela sila komi osala bavideo azolela mpo na oluka boke kotala bafilme na ye oyo ezotalema te nayokela sila mawa sila komi lokwa mutu moko azanga baabone lokwa mutu moko azanga bafani pourquoi parce que bafani na ye baza attaché na makambo ya Belleville ndeko nanga mwasi boke eluka bosalaka ba émission po bafutaka bino ba $20 $30 $40 oye na émission attaquer Belleville ofingi po bafuta yo $30 $40 mais yeba ngoke yo zo sali réputation ya Belleville ofundo na lola tiana mutu na yo ke tangu yo zo bebisa no réputation ya Belleville bebisa na yo malamu ya sala ngo kitoko continue na yo mais yeba sorno bokamusanga oza bana na yo mutu azaka na bana ayebaka nini ayo sa na réseaux sociaux pour éviter ma karma. Bien pour éviter les karma te. Moi j'ai mes enfants. Nako yate na réseaux sociaux à cause ya mutu moko boye kende na la famille bota na ya na réseaux sociaux nako mabifinga ponga na otombo la Belleville même Belleville sikaza aolingango te même Belleville esikaza aosepela na ngate aosepela na ngate so lelo nga na komo yaka na réseaux sociaux na ya kaka kofinga na kombone olinga nete mwana bato olinga te mena bokamusanga nde bozwaka temps ya koya na réseaux sociaux ovandi wana ti olongwa na ndako nolobi lelo bakosentir nga ti ozolongwa na ndako na yo ozoya olobi lelo nde lelo pena nga pena nake kofinga lelo pena nga pena nake kososola Belleville wana bakosentir nga yaya après wana après kofinga Belleville après koloba o bolobaka osilisi oke ndako ozela émission sila bato batala yo on t'avoue basi ya soni ba oboya na réseaux sociaux seulement pona kofinga pona koboma ba réputation ya bandeko na bino ya soni po bosutenaka sila na mafinga po sila autorisaka bino
Ye moko esika aza otala pene extrait wana lobi basali bango bien. Mais tango yo olinga bafingaka baninga, yo ozo sangana na batu na yo, po boya kofingaka baninga na yo. Nzambe po otala ti, otombo matin. Otombo matin. Bino nde bo kitisa si la penza. Bino nde pena ko bo sala pena ko ba video na etale makate. Tant que ya obanda ko valoriser bino. Bino ba obozo kisa ba collègue na e pasi. Tant que ya ozala wana pona ko valoriser bino. Misala na epe e bando kweya. Batu mobwe o bazawana vina bango bakabango na ba polémique ofinga. Ata na tante asala ta analyse ya 20 minutes ya 10 minutes pona oloba makamwa malamu. Ana tan wana te. Mais ana tan mingi ya osala ba analyse pona kofinga. Ba basi mobimba azana yepo atalema ifra ya kofinga nde batu. Soka fingi batu ta otalema te. Honte à vous. Bosa la soni ya communauté na biso. Bosa la soni. Wana tango leki na émission lobi na sasi bango. Wana tango leki bongo lobi na saboli ye penza. Na sasi ye. Na lobeli ye. Yo kasi koloba no ekitisa bela. Koloba na yo wana ekita belvi. Koloba na yo wana elongola nani Davina oyaza. Koloba no wana esala ke muchopati ko sala théâtre. Yo yebi kala babanda ofinga belvi. Peut-être yo yesiko. Oyebi kala o babanda ofinga belvi. Oyebi kala o babanda oloba makambo pona belvi. Toi tu penses que lelo nde yo kita belvi ke na yana finga pona kitisai. Échec yaya. Échec. Échec à makasi. Ba vie na bino e ko avancer te. Pour même nzamba otala bino bozaka na réseaux sociaux pour salir les gens. Boza mingi na réseaux sociaux ko boma ba réputation a batu. Ba vie na bino e ko avancer te. Boko kende liboso te. Bino botika la ka ko bebisa ba réputation a batu. Bino bobando yaka ka na ba émission pona ko bebisa. Si la obando zala wana ka po betela ka bino maboko. Po bo abatu na ye. O mususu wana munoko mai wana bo limbisa nga pardon. Ayaki ka na réseaux sociaux ka 3 fois afingi belvi ka 3 fois. Ba injire moka mabe. 3 fois katanga finge belvi directement bo benge na spectacle na bino ayepe bokomi ko buaka ye boye bala na ye wapi kala wana bobanda ko buaka ye kala wana bozalaka na ye te kala wana mais po bomoni afingi si la pena avandi amoni ke moi so afingi kitoko si la vanja lobite moi so afingi bien alors ndenga fingi bien bo esenga na benda ye pe apeni nanga ndenga fingi bien boye esenga na joye na komise yanga azala yanga po azape na muto malamu pona mafinga nde yango wana bozwaki ye bokomisie ya yo mama zala na obongo yamba na obango bofinga na bino belvi bosala na bino nyonso pona koluka ko détruire belvi. Mais boyebake azaka oyaza belvi aza meilleur belvi osala ba théâtre malonga ba film ya malonga belvi aza parmi ba chaîne na minene na Congo na biso ya théâtre belvi aza number 1 bino bofinga bino bosala nyonso bino bobebisa réputation mais musala botikela bela musala botike la belle vie totie bino boza bino bomi tomona nani attaché na bino kuna tonton V aya na réseaux sociaux awadi je vous dis la vérité parmi ba chaîne etale ma mingi parmi visibilité s'il y a na visibilité koleka belle vie
na mituna nga moko visibilité ngo azolobela na mafinga to na visibilité ya ba view o batalaka na réseaux sociaux nga mona mituna na bi o visibilité ndeko azolobela eza ya mafinga to visibilité azolobela eza ya ba view na vandi na tali na seki na bia eza nango visibilité mafinga nalingi na banga nalingaki na banga soki elinga kozala visibilité ya ba vie mais ndenge eza nango ka visibilité ya mafinga na banga ya nanga te pourtant ndeko na biso alobi nakotaki na ba chaîne nasalelaki yango même analyse namoni ke visibilité eza nango ka ya mafinga na banga ya nanga te tolali tolamuki awa toye komona sila aye bakochangele bino bapapa boni sila aza na stabilité te stabilité eza te mutu nyonso aza papa alakisa ye musala o koto papa nanga o koto papa nanga mwana boya bapara kima ndaku akoma ozwa bapara nyonso papa nanga lelo papa abino ko masasi lelo bokomi na masasi lelo ekomi masasi nde papa nanga merci baconseil opesa yenge esali penza ye mpe kuna masasi bamwana pa koleka papa nini o mwana koleka bakomedie mitema mabe bakomedie ebele o bwana keto bokotikala koavanse te na vie bokoavanse te na vie mpo bwana mitema mabe motema mabe futaka te. Vous pensez que motema mabe futaka? Motema mabe futaka te. Ce quoi motema mabe? Ou quoi avancer te? Lobi na sale live pour na mamba masasi. Na sale live. Na yoke mawa. Na yoke ki mawa. Motema mabe eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Ki motema mabe na bino nde esala ke biso totalema. Ki motema mabe na bino bo continuer. Bo lembate, bo bando bimaka na ba émission, bino fo bo bando bimaka kaka. Be émission na bino fo bo zalaka na kombo a belle vie. Bo lembate, force à vous. Bo lembate, be émission na bino bo le kaka, bo zalaka kaka kombo a belle vie, bo zalaka kaka belle vie, bo zalaka kaka belle vie kutwe, boko bela mabumu, boko leka mabumu. Boko leka mabumu. Tota la bino. Nande boya na kombo belvi na ndenga mafinga. Tota la bino. Mutu moka lala la muki na eka boakanga mina sila bengie asoli na sila direct mayo ko finga belvi. Biso tota la bino kaka. To se kaka bino. To se kaka bino. Bo tombo la théâtre congolais te. Bino bo tombo la te. Mais bino boyo kitisa bolingi monde entier mobimbe zalaka ya bia ya sila yemoko. Tous les comédiens a motema mabe. Ceux qui comédien a posté belle vie, comédien wana ko motema mabe. Ceux qui comédien a félicité belle vie, comédien wana a ko motema mabe. Mais ceux qui comédien yé pas sila a félicité sila, comédien wana akomi motema malamu. Comédien wana akomi mutu malamu. Pana bino bango tuba mabe. Si la kam ta motema malamu, si la kam mutaza bien, si la kam mutaza tantine sans péché.
Si la kanda sala masumu te, même na passé na ye, si la ndeka passé na ye eza bien. Bino nyonso, bango nyonso passé na bango eza mabe, si la kande passé na ye eza bien. Totala bino. Totala bino. Topesi bino, biso nga za lokwa Venezuela te, pona ya oloba na bino 2 ans. Nga za Venezuela te. Mais boye bake totala bino, une année te, 2 ans te, 3 ans te, 4 ans te, 5 ans te, 6 ans te, totala bino kaka. Il y aura un jour où boko leka na réseaux sociaux pour bosenga pardon. Totala bino. Batumo ba yebite nani o baza. Batumo ba leka na réseaux sociaux ba yeba ateto lo ba nini to sala nini. Batumo vina bango ezaka ya koya ko salir baninga na réseaux sociaux. Nous on vous regarde seulement. Totala bino. Liko nango lundi le 29 biso to teka ba billet. Lundi le 29 ba billet na biso ko teka ma pour la 2e date. Likolo nango toza na événement ya munene o ezozela biso. Bino bo continuer et aux amalamu. Merci beaucoup famille Botana Motema, la famille en tout cas le 29 eza lundi bongisa mbongo na yo, bongisa mbongo no na banque. En tout cas zalawana à partir ya 10h pour na kusomba ba billet kaka ndenge ezalaka. Le 29 eza lundi ba billet etekama, ba billet esombama. En tout cas to somba ba billet pour na le 29 na biso. En tout cas to somba vraiment ba billet to sala sold out. To sala ki sold out n'est passe à 3h du temps. En tout cas, tout repète au salango kaka ndenge to salaki. Rendez-vous ezaka moko le 8 mai 2027, le 9 mai 2027. Famille Bota nzamba lola zala na bino elongo, nzamba batela biso batu tout auto soutenaka, maman na biso Belvi Kandi. En tout cas, ndeko ozolandanga de partout esiko ozali, soki na lolandi ba film na biso te kende ko landa film kuna kende ko tala 2e face ya Keni. Kende kotala pasi oyo ndeko na biso Davina apwa azoyoka pasi makasi. Kende kotala lolenge ada abeti Linda Masasi. Est-ce que Linda kufi to azana bomoi? Est-ce que Linda akufi to aza en vie? En tout cas film wana eza moto to bi moto. Webi Belvi ana ba devoir rebelle au pesa batwe. Belvi ana ba devoir rebelle ya opesa bato. Na préféré binote ya. Boya olela ba film etale matin na préféré binote ba film na bino malili. Na préféré binote ba film na bino kitoko te. Malili trop yango etale matin. Malili trop, malili trop. Malili yango ezotale mate. Na préféré ba film na biso yaya. Na préféré binote. Boye bisa mama bino azonga nanu akeko koma. Azonga nanu akene na koma très bien. En tout cas naeki na message nanga pona ndeko na biso ya mwasi oyo ayaki koloba pona mambo ya Belvi. Yeba ke biso pe toala na mambo ya sila. Meto linga na biso te po to alokwa bino te. Vi o ya sila ki 43 biso pe to yebi. Meto linga koloba te po to alokwa bino te. Po eza ba sentiment na ye. Po na mona video te. Mais yo continue koloba. Munoko ko zika yo. Continue koloba oko tumba ma munoko. Lokwa ba ventir. Continue koloba. Bino bo continue ko teka Belvi. Bo kicha sila. Eza problème te. Mais boye ba ke bato bo blessaka. Batiaka mabolongo na sie. Ba résultat nango
bino nde bobando mona yango na ba famille na bino. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Emelenga vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, commentez, likez, partagez partout. Et aux amala momingi nzamba pambola bino. Bye.